Gamna bombo ya kata bino ko salisana kutika moko na bino na pasité parce que moninga salisa bino ensemble. C'est la véritable famille, qu'on est la famille biologique, cette famille spirituelle c'est très très important et très élevé pour mokola suka to mona na mboka na kemo na likolo to kanya abati la moko na moko eza ba frère eza ba maman eza la bilingeni yo solo moko na yawe kamba bino pe pata ko mana tata zamu ndimya iloba ngana ozoka sa famille nanga famille la meilleure famille c'est celle-ci. On a minimisé famille yo kuna place égalité. Faites le nécessaire. Confiez-vous à l'Éternel, notre Dieu. Échanger. Bah précisa bishop bangonde moko fipa batali date le 2. Pourquoi on a pour juillet? Parce que juillet chaleur exacte. Climat température des akandé bon mon aboy. Tibre semble na stade besoin à l'aise. Mais surtout comme d'abord août, moye zakamaka. Donc parce que quand il s'agit de la salle qui s'y na moi juillet. Et toi na secrété. Secrété comme ya wa pambo la moko na moko. Zamna moy abattre la mabota na bino nyoso molongo na molongo. Kimia na mabota isa na kombo na Yesu Kristo na Nazareth. Obutu na tata ibati na libota. Zamna bumoy. Yonde momon, yonde mo bes kimia na ba nyoso ba se représenter devant missionnaire ya wenzam tata. Ezali na ndenge ya polémique te parce que le 25 mai ezali mokolo ya liwa. Mokolo ya liwa ya prophète Kimbangu oyo to respectaka biso nyonso mais le 25 mai yo botami. Non, eza polémique te. Ezali coïncidence. Oh nkolo asali. Bon, ce qui est coïncidence za mukana nzamto boye banaka tozaka mutu moko. Voilà que tout comme vous avez la cohésion totale, donc c'est une bonne chose. Et je ne savais pas que... bien matérialité, que ça vienne ou pas, l'andanza mena, barish bakufa, babola bakufa, nalero barish bazape na bopito, babola pe bana pito. Ameli bota, nalilo ba luka kakabwenge benaya oli luka bolingo evanda nanzo. Nakat na motema na bolingo na tata evani na motema na ozana yawo ne longo esika nyonso zaliyo yawo azomona yo na singa te na yebisa bat problème préoccupation na ngate mebino bozo kanisa directement pe bosali geste wana keti na motema vraiment sur ce na zo singa ndam na bomo a pambola bino place nyonso bovandi parce que eza mondi mignon soza de ça et là na États-Unis bazo se mobiliser pour lingomba pesa la bien merci beaucoup. Nabumo apambola bino na kombo mwana likinda Jésus-Christ de Nazareth rien que moindre ko changer comportement na chantier na boboto libala pe ko bonga nango. Est-ce que vous comprendre? Et loko e bomaka mabala tetitesse mutuma kasi na comportement bozo tosa responsable te. Là où il y a l'obéissance, il y a l'amour. Obéissez à vos maris. No fils qu'obéissance soit evandisa yo kimia na libana yo ata mutakende ke mbonge musa salio la pena sema ton pel kumpe kembo mboko na bole ngono munene yawe zamtata utali kolosile ko tangama utali kolo izali ko exister kat na mokili bolingo e osoko krenye ejumini agate ekitakate mais au contraire tata libota lokuna na lola kimezali mokili basengi tango la mukana na sali na sel kula na likolo chiko ko kisama kasi iki anisa mitemo ndato no bando komi boy tango bandina ko se prendre en charge yo moko calculer na au salle dépense combien na loko bu dépense ya moni mo izana kati dépense ya moni mo le caché no mo selon le colabino le prophète qu'on dépense ya misala moni mo ezala likolo nyo nanzoto na molimo to dépenser mingi pona ni ko dépenser na molimo ko sala misala tata na lingoma amour nde ko futa yo makasi
Vous dites, qu'on va souffrir. Ce difficulté sur les gamins, calculez qu'est-ce que vous êtes en train de faire vis-à-vis de votre Dieu. Est-ce que vous aimez les gens ou pas? On a bolingo ou pas? On a bolingo ndambu ou pas? Est-ce que bolingo est à 50%? Peut-être 50% c'est mieux. Progresser même à 55%. Bolingo et tombona. Ndenge matit, nde milona bolona kandege tombona kamukona. Sali ekibelo bekomo na bolenga yawa sali bolenga komikana yawa sali ekibelo bekomo. Après on a boulé, ouais, bon bla bapona, et moi ça m'a capté bango, t'es obligé de t'aider à me la sommet au Seigneur pendant tes bobos, on peut m'en faire un kamba. Mokana moko, bolingo tatama ni centre kana likoli kana kata bon ça le tambo sabo battre la mokana moko mokano ya we dame la bomo et comme ça m'a capté le bout na comme le Christ de Nazareth, nangoya me centre de la qui nous bomona seko. Amen. Votre na combo ne Christ de Nazareth. Merci beaucoup pour la salle pour agir kamba esala libota kineza ata moko na moko ngoya musantu mosa ata ba undo fula banzala bombe sala kamba ke sele baso boto ne kana ata libota boni watata mo musantu ika likoli kana pekata bo mo kanu tate ko ksala libota na kombre Christ na Nazareth na wa musantu de la kina na seko. Amen. Amen.